Naizertem kin baklotia ki année académique 2024-2025, week-end eleki elekaki kitoko avec impact pédologie Fiston Pero à reportage. Ah oui, Kinshasa et indeki mabe week-end eleki plus précisément mokolo ya samedi 11 octobre 2025 na salle des fêtes Prestige na quartier Bon Marché na commune ya Barumbu ezalaki bongo à l'occasion ya clôture ya année académique 2024-2025 na Institut supérieur royal des techniques médicales ISERTEM en sigle. Oyo ezalaki bongo sanctionné na mobange na cérémonie ya collation de grade VIP. Tangu azwaki maloba liboso ya corps académique pe administratif ya ISERTEM, liboso ya lauréat, ba famille pe invité ya ndenge na ndenge, secrétaire général académique ya ISERTEM, le docteur Patrick Boloko a félicitaki ba professeur pour l'enseignement ya qualité dispensé avec pratique à l'appui, pe ba étudiant pour na patience pe attention na bango par rapport à l'enseignement ya qualité oyo bazalaki kozwa. Après ba discours ya ndenge na ndenge koma kitango ya remise ya ba diplôme na ba lauréat tikana yebisa bino ke elekaki kitoko avec ambiance pe idéologie. Des étudiants hier, aujourd'hui, licenciés. Je vous les présente car bientôt ils vont devoir commencer à travailler et notre institut va les accompagner pour qu'ils puissent avoir les numéros d'ordre général. Na tour na bango ba étudiant bazalaki na quelques mots pour na ko remercier ba kambinyo so ISERTEM, ba parents, ba famille oyo accompagnaki bango durant géant parcours académique oyo. En ce jour de joie, nous prenons l'engagement d'honorer les noms de notre institution par notre compétence, notre intégrité et notre sens du devoir partout où nous serons appelés à servir. Que vive l'ISERTEM, que vive la science au service de l'humanité. Tala! Tikana yebisa bino ke avec l'enseignement ya qualité oyo bazwi na ISERTEM, capacité na bango ya ko se défendre na marché ya emploi ezali sans complexe, ba témoignage ezali yo pe olingi okoma lokola bango welisa po ISERTEM efongoli déjà ba porte na yango po na année académique 2025-2026, ba inscription ezali déjà en cours na ba faculté lokola sciences infirmières, techniques de laboratoire, sage-femme accoucheuse. ISERTEM kin, une seule adresse, avenue Bobozo numéro 4774, na quartier Kingabwa na commune ya Limité, référence rond-point TP Oza Mobimba. ISERTEM Mbatambuta, ISERTEM Yamukolo Oleki Bango. Qui dit mieux? Hey, yo! Oui!